Personnalité. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Kakandenge, tout ça, la Masolo, vraiment, on a Pessibino, Bambote, et Belé, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. Les abongos, votre humble servante, Vénitienne, Timba, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours Tobete la Rabino, Bama Solo, Yamapango, Kasilelo, Tozaki Bongo, na commune en télé, précisément, na quartier Bibois, on a Kobete ma Solo, na chef, na biso ya quartier, aibisa biso, procédure nini oyo, bandeko na biso, bazali banda ya mboka, balingi basomba lopango, bakoki kolanda parce que bakosi biso petro, bakosi bino mwa mingi, ezaki na ba fiche mususu fallait besoin quitter ezaki na ba biloko mususu ba procédure mususu fallait bolandela ki yango te kasi lelo kaka ndenge tobisaka bino toujours na la personnalité tokosala mosala kitoko nde tobisaka bino mbokelengi yango lelo toyaki bongo na kati ya bureau du quartier mpona kobeta masolo na chef du quartier ye nde atalisa biso ba procédure nini oyo ba shelter bakoki kosala mpona lopango elakisaka ekomi ya bango eloko nini bakoki kosomba eloko nini bakoki kosomba te po ete bandeko na biso balanda toka sans plus tarder na pesi bambote belé na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu Arlette Matoko Liswa Nzambe badiva Westwood ya Givwama maboko baki na kati ya London City sans oublier mère boss mama Doris Lema moi ça motema malamu mama wazo cartonner zo sala que ba journaliste na la personnalité TV bazala toujours kitoko en tout cas bambote ebele bongo wana tozozela te tokoti directement na chef na biso du quartier ako se présenter akoyebisa bino kombo na ye nani pe musala na ye na kati ya quartier oyo to pe ya commune oyo ezani ni pa koyebisa na biso ba procédure nini oyo bino bandeko balandi bozo somba mapangu na kati ya mpasa boyeba sans plus tarder tokotisi bongo papa na biso chef ya quartier yende akobetela biso masolo pe akotalisa na biso ba procédure nini esengeli tosala mbote papa mbote mingi nokoki ko se présenter na balanisa biso ya la personnalité TV bayeba ozanani kombo na yo nani pe mosala na yo eza nini awa na commune ya Ntele na kati ya mpasa. Merci mingi kombo na ngai Saidi Amuri Sami naza chef de quartier ya commune ya Nsele justement quartier Ngina awa na kati ya bureau Bovandi. Papa bandeko na biso balanzi o basombaka mapango na nzela la personnalité TV eza lobele bakosami ebele pe bazotinda na mbongo baza na besoin bayeba comment bakoki kosala to pe procédure nini bakoki kolanda mpona basomba lopango to pe eloko nini document nini oyo ekoki kolakisa bango ke lopango oyo ekomi ya yo to pe lopango oyo eza lisusu ya yo te. Sawa lopango ou bien propriété ya moto ezalaka na document nango ata soki osombaki première aux premiers occupants il faut zala mikanda soki lelo kokoso moko ekoteli yo olingi oteka tout d'abord représenter na bato basengi basepeli na lopango na yo document oyo ezo présenter lopango wana. Alors soki babondi document wana yo moto olingi kosomba mema bango na bureau ya quartier po yeba ke est-ce que moto wana ayebani oboni na carte ya quartier na biso ba document yango eza ebele année par année. Alors à ce moment là soki ba pesi biso identité na ye tokotala na kati ya ba document oyo soki kombo na ye ezali. Alors soki kombo na ye ezali wana topesi confirmation ya lopango ke ya solo kingandi oyo lopango wana eza ya ye. Après komona wana il fallait moto ya sombi lopango ndi ya komi propriétaire ya lopango. Il fallait ce qui a pesi mesolo na bango moto ya teki il faut afuta mbongo ya l'état ya pourcentage.
soki afuti poko ya pourcentage asalisi mikanda na ye mikanda wana basalaka libanda te mikanda wana esalamaka nde na bureau ya quartier puisque soki basali na bureau ya quartier kaka na numero wana obimi nde oyo asombi akokota wana mais soki esalami libanda okoyebana te nde omonaka baproblème ezalaka na baconflit ya parcelle puisque bureau ya quartier soki eboni moto moko akoti jamais basala doublement ya fiche ou bien doublement ya document ya parcelle. Ok, est-ce que papa tokoki koyeba ba fiche yango to pe document yango ekoki kozala neti nini po moto ayebaka soki nasombi lopango esengeli nazwa document tel soki nasombi lopango esengeli nalandela eloko tel pour que nayebaka na confirmer numéro oyo ya lopango oyo ekomi ya ngai fiche yango to pe document yango eza na kombo nini babengi yango kombo nini et puis basalaka ndenge nini po moto azwa fiche wana amonaka lopango wana ekomi ya ye na yoki ndenge olobika esengeli abandana epai oyo ayekosombela lopango nde bakopesa siko esengeli toyeba po bandeko na biso balandi oyo bazolanda la Personnalité TV baza bandeko moko oyo bakenda libanda mboka baumeli misu basali ba 20 ans basali ba 30 ans batinda pe bambongo po basombela bango ba lopango na Kinshasa bazala dessus cette fois-ci baboyi vraiment kozala dessus yango bazuko ba toujours kolanda la Personnalité TV po ezo permettre bango bazwa ba mapangu ba fiche nini o basengeli kozala na yango po bayeba ke lopango oyo eza ya bango. Sawa. Omoni ya liboso eza nini ata soki oteki lopango lopango wana osala ba arrangement na bino pembeni mais soki okomi na bureau du quartier bureau ekomema bino na moto ateki bakosala descente wana soki basali descente bakozwa mesure nde tobengaka yango document oyo ezali awa procès verbal. Alors soki aussi procès verbal baagent bazongi à ce moment-là confirmer vente na bino à ce moment-là nde bakozwa osomba lopango oyo eza na titre oyo babengaka yango attestation de titre de parcelle, attestation de titre de propriété d'enregistrement de la parcelle. Alors ceux qui ozui oyo ezaka na page mibale Zoland yango yena lakisi yo. Alors ceux qui ozui awa c'est-à-dire okomi mokolo lopango. Sans plus tarder, est-ce que bandeko na biso bakoki koyeba descente na bino bosala kayango comment est-ce que descente na bino ezaka gratuit ba ekara bazwi bino na kati ya bureau ba ke na bino vraiment descente eza gratuité eza musala puisque bato bakendaka wana baza ba agent descente c'est $20 procès verbal ba agent pe ba signer c'est payable encore eza eloko ya kolobake eza voilà puisque nyonso bakosala kuna bango nde bazo témoigner yo donc ba descente na bino esengaka fo moto azala na mbongo procès verbal esengaka fo moto azala na mbongo oui attestation de titre d'enregistrement il fallait ezala mbongo wana pe il fallait ezala na mbongo donc babiloko wana nyonso po moto azwango esengeli abongisa à peu près $100 wazala na yango to ndenge nini te $100 eza mbongo moke makasi ça dépend yoko ya omoni lopango ezala na dimension différente ozolanda c'est-à-dire à partir ya lopango soki bamoni yango nde bakotaxe yo eza boye eza uniforme te ebongo bato mosusu tosolaki na bango bayebisi biso ke non il faut certificat pe parcelleur est-ce que certificat pe eza moko ya badocument oyo moto esengeli azala na yango ntango ekosomba lopango to ndenge. Tout à fait puisque avant ozwa certificat ou bien oleka na cadastre tout d'abord il faut ozala na bureau ya quartier nde ezopesa baelema wana okoma na cadastre après soki okomi na cadastre okozwa numéro cadastral après numéro cadastral nde okoyi soki omoni ke oza na makoki ya kokoma na certificat nde bapesi yo mais certificat esalamaka kaka nde osombi lopango eza vide nde certificat esalamaka soki moto atongi et puis baye koévaluer eloko wana soki ekozala ya combien. Ce n'est pas n'importe quel ndako nde ozwaka certificat. Donc soki moto asombi terrain vide cela veut dire place on a certificat exact. Ata soki okenda bao bayebi mingi ezate.
donc c'est que certificat ezaka rapport na mutu o déjà bandi kotonga mutu asali déjà ma fondation mutu aza na ferme na ye mutu aza na donc nini na kobenga ndani mabele na ya munene wana kozula certificat. Donc eza pona certificat bandeko balandi toyebi ke botuna qu'est-ce que ntoki kozana certificat toyoki ndenge papa na biso chef ya quartier ayebisi na biso ke pona kozala na certificat eza bato baza na bamabele ya ebele ou soit eza déjà ndako oyo batongi donc soki terrain eza vide eza nango penza te ke fo kaka ozwa certificat ma bamikanda oyo auti kotengela biso awa nayebi ke bandeko balandi esi bolandi nayebi ke bozebele parce que yango nde bobandaki kozela po bakosi bino mwa mingi batekelaki bino lopango moko et pas 3 personnes 4 personnes na cette fois-ci tobi totambola bongo na babureau du quartier po bayebisa na biso babetela biso masolo comment tokoki kozwa bamapango na biso donc yo mutu ozwi lopango na yo esengeli oleka nanu na kati ya bureau du quartier pona kobeta masolo pour que osaneni ozwa badokuma na yo na maboko toki ke balobi esengeli fiche nyonso po mutu azala na yango esengeli ofutela yango mbongo eza bongo badescente na bango parce que makolo na bango eoki kolongwa awa te ekoma ntina lopango esika oyo osombaki wana po batala yango esengeli opesa mbongo ya makolo esengeli boya lisusu na kati ya bureau po basalela bino bafiche toyoki balobi baprix eza ba $20 mais pona lopango mobimba babi pona koyeba baprix wana eza bongo na badimension ya balopango donc moto asombi lopango ya 20/20 aza pe na mbongo na ye mosusu moto oyo asombi 40/40 ye pe aza na montant na ye mosusu oyo pe asombi 50/50 ye pe aza na montant na ye mosusu en tout cas bandeko balandi nayebi ke bozebele bozalaki pe ebele pona kotala toujours koluka koyeba ndenge nini procédure nini oyo okoki kosala po osomba lopango yo mutu otindaki mbongo na famille esengeli oyebisa na bango avant tout lopango ekoma na yo fo oleka na kati ya bureau du quartier parce que soko leki na kati ya bureau du quartier te lopango wana bango bayebi yango te tozobenga na bino bandeko balandi bandeko bazosomba mapango na kati ya mpasa même car na pasa te même na bacommune mosusu esengeli boyeba baprocédure nini o bosengeli kosala pour que bosa nini botonga bongo to pe bozwa bongo bamapango na bino car nde nayebisaka na bino mbokelengi biso tozokoba mosala toujours kitoko na kati ya la personnalité TV et bongo chef na biso papa Sami alingi aloba mwa mukie pe apesa toli mukie na basombi o baza libanda ya mboka en tout cas maloba ezongi na ngambo ya chef na biso. Bon, ngai maloba nazo benga nde bandeko baza libanda. Tout d'abord kopesa bino courage mingi commune ya Nsele o bozo kansele nde commune ekomi kosala lelo ba exploit munene par rapport bokota yao ya kokata ya kosala bona boye to bengi bino to singi bino boya kosala ba ouvrage na bino comme puis eza polele commune ya Nsele eza accidenté te boya kosoma ma parcelle awa botonga bandako d'ailleurs botala ndenge commune ya Nsele komi lelo oyo bosala mayele ba vision na bino na commune ya Nsele bokomona ekoleka kitoko to pesi bino mbote ya tro to sengi to yambi bino na maboko mibale merci. Wana tokomi na suka émission na bino mokona lelo obolingaka kolanda mingi ya la personnalité TV ma papa tokoki ko kabona bongo te parce que eza balandi belé la personnalité TV balandi o tango mosusu bakoki kozala na besoin ya lisolo moko ya téléphone soki okoki ko pesa na bandeko na biso balandi numéro ya téléphone o bakozala na besoin basolo la na yo en direct pona koyeba procédure nini o basengeli ko sala po basoma lopango. Numéro eza polele 090 40 77 99 3. Ya mibale eza 081 031 80 24. Papa Sami, chef de quartier Ngina.
Nebi que vous allez qui est belé toujours ma carte à la personnalité TV nde to ebisaka na bino mbokelengi tozo kroba toujours na kati ya mboka yelengi. En tout cas vraiment papa na biso azaki ya kofongwama ayebisi na bino bande ko bozali banda boya kosomba bango bozela bino maboko polele parce que tango nyonso bino bozo benga ke bozana besoin lopango na kati ya télé yango nde ezali esengo na biso po tozana besoin boya bino bato bozali banda mboka botonga mboka na biso Congo botonga Kinshasa parce que Kinshasa eza mboka ya elengi yaya na lobi jika bayebaka na lopango yaya c'est le temps oyebela kolala pongite sengeli ola muka wana chef du quartier mutu ayebisi na biso en tout cas na pesi bino bambote ya trop po bozalaki ebele pona kolanda toujours émission na bino ya la personnalité TV elongo na Vénitien Timba femme noire femme africaine votre humble servante pièce contre pièce toujours na mosala kitoko bambote ya trop na ambisi bazabakana na bike ozalaki wana pona kolanda toujours bambote pe ya ebele na Arlette Matoko lisu ya Nzambe sans oublier diva Westwood ya givwa maboko bonk na kati ya London City na bosani pe bongo te bizu ya ebele et pas mère boss mama Doris Lem en tout cas merci à trop na ingénieur Metitima azalaki wana na sime caméra pour ko bendela bino bilili ya kitoko po boyeba procédure nini okoki ko sala pote olanda lopango en tout cas ngana bino tozo koba toko tambola na ba komeni ebele po boyeba toujours bo découvrir toujours ba procédure ya commune pona kosomba lopango na en tout cas na tiki bino na mokolo lelo bozala malamu.